ingeta balobi bokota matière ici ekoti la famille. Matière ekoti soki matière ekoti moya to bombango ezate tokoya nango ka ndenge toyaka bandeko na ngai makambo ebebeli mama na biso Jolie Kalunga. Bino boko boyebi mama Jolie Kalunga za mutu oyo alingaka na yeba makambo te. Ye alingaka na ye te keno e mataki ekitaki. En tout cas mama Kalunga nga aza mama moko amipesaka déjà respect dès le départ. Mama Kalunga to mona kaye ata na ba interview mona ba question mosusu ba otuna akendaka na ye tout droit alingaka te keno na kende koto yo na zonga koto yo te. Ya koyebisa yo kaka na ye na plateau nanga na yo na plateau na yo plutôt tunanga oyo e concerné ngai na boy oloba ya baninga. Mena minute oyo la famille makambo komi nango mabe. Batu balingi basambwisa mama Kalunga, batu balingi baloba ebele sur kombo ya mama Kalunga. Pourquoi? Parce que mama Kalunga aza na vie ya décor, mama Kalunga e mataki ekitaki. Bande konanga ezaka somo. Kane na lobaka na Congo na biso. Congo na biso ezalaka somo. Congo na biso eza pays moko bolali bolamuki, olalaki na obia tango olamuka motema ezo beta. Lelo na réseaux sociaux ekozala nani. Et surtout pour na bandeko na biso ba comédien, ba star mboka na biso bandeko nanga mosusu na yokelaka bango mawa. Tango balalaka, aolala oyeba te ke no lobby kuna ekozala kombo na ye to ekozala ba photo na ye oyo ekotambola sur les réseaux sociaux kili pas possible la famille. Et ça la ka mosusu pasi. Et ça la ka mosusu pasi mais bo ba osala nde nini. E meza musala ba pona. Eza musala bandima. Eza musala na bango. Kozala star ezala ka facilité. Bande konanga makambo ezali. Avant to kota na mozindo ya makambo. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde interne, topé externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kitoko. Gavker aye penza na makambo ya bien. Kande na lobaka la famille na Gavker matakita ba solution matakita. Gavker kuna oza na besoin nzoto na yo ezonga ndenge ozalaki. Oza na besoin okende gymnastique te. Oza na besoin te ke osala soki mataki soki kitaki te. Na Gavker bandeko nanga bako traiter yo na pete nyonso na kitoko nyonso ba résultat ezalaka nango ka kitoko. Oza na besoin te ke na bota o mukongo sala kanga pasi o kutu sucre e matakande ko mata tension kutu kolobate la famille na Gavker ba solution ya bibela bela na bino
eza na système moko ya kitoko. Salut, salut, salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo na memeli bino mama na biso Jolie Kalunga. Nini ezoleka makambo nini esali que non Étoiline Inès TV lelo aya kobeta ma solo. Avant na kota na mozindo ya makambo nyonso ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ko chaque fois que tosalaka ba émission ya sika, ba vidéo ya sika kotaka, bato asika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain o ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Ndeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit, soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Famille awa ba mapango akosomba yango yo ozana posa kosombela bana na yo lupango, c'est le moment. Ngana lobaka toujours et encore ezana ba opportunité mosusu eyaka na vi kaka mbala moko. Ba mapango yango yo $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango. Lelo oyo la famille ezo sala pasi pe mawa komona ba papa mosusu, ba mama mosusu, to bando mona bango ka bilata lata. Place union son na quartier mobimba ba yebi bango keno ba oyo basalaka ba feti ba tapage mata ekita. Metango ba okufa omona bakomi kotuna testament ya bana. Bana baza na testament ya papa na bango te. Pourquoi? Parce que papa tikela bango lupango te. Papa kufi na kibu locataire. Bana bakomi kotelengana yango bomoni bana mosusu lelo bakomi kolala libanda. Alors ezalaka toujours malamu papa mama tango bozana bomoi, bo bunda, bo sombela bana na bino mapango. Yango ba mapango $350 ya pamba, o sombeli bana na yo, mwa place, bo komi kotongisa, malembe, ata soki kozwa 3 ans. L'essentiel bana na bino bazana mwa place na bango. Ata soki bokufi, bato bakoyeba te ke non, bo somba ki yango $350. Bakoyeba ka ke non, papa wana atikela bana na ye lupango na système moko ya bien. La famille tokota na mozindo sikoyo ya makambu na biso. Lelo oyo na ye na mama Kalunga. Moko ya ba comédien na biso oyo sepelisaka biso. Mama na biso ya mangala pas possible. Ye penza anyata poto. Poto penza endimela ye. Na système moko ya bien. Toutaki komona kolanda ba video nyonso ya ndeko na biso décor ilongo. Matanga ya mwana na ye. Mwana na ye moko. Tomona biso nyonso mariage ya ndeko na biso décor ndenga bala. Mais jusqu'à présent, babala na basala ta une année de mariage te.
to mona pe mwasi na ebite peut-être zemi nyonso eza na batu mosusu surtout zema liboso omona batu mosusu bokoya kosutuka ka mutu aboti mais ba vidéo déjà o ba osala parce que basala kasalaka ba vidéo en tout cas batu ebele ba confirmer ka ke no azana ye na zemité bon et puis tokoti kotalela bango te parce que eza vi na bango sikoyo ekosala ke no mwana moko ya décor oya bota c'était en 2018 mwana wana na 2024 oyo alingaki a totaliser 6 ans 6 ans bandeko nanga mais ekosala ke no mwana akufaki tolandaki biso nyonso après mariage à décor mama ya mwana ayaki sur les réseaux sociaux pona kolobela décor ke décor abando zwa ba responsabilité ya mwana na yete décor asondola mwana na ye tolanda biso nyonso la famille et d'ailleurs ba biso oyo toyaki kosala intervention na biso toyaki ko défendre kutu nini décor toloba na mwasi ke no ata yo moko muto utu kosala ka mariage kaka sikoyo ye na makambo ya mwana eske ezalaka bongo la plupart ya batu sur les réseaux sociaux bakondana mwasi wana bandeko nanga ka ndenge ezalaka toyebi te soki décor a continuer kosala kozwaka ba responsabilité na ye en tant que papa na côté ya mwana to azwaki na ye ba responsabilité ngana bino toyebi te ekosala ke no lelo mwana akufi tango mwana zokufa nde ba information eye kilikili ke no décor abano ozwa ba responsabilité ya mwana na ye te décor avanda na mwana décor plutôt avanda na hôpital wana bino moko boyebi bato baza na Angola bayebi réalité eza kuna surtout pona ba étranger la famille eza facile te yango yaki kosala ke no mwana kufi siko makambo penza Étoile Nines TV amemeli bino lelo eza que la plupart des gens balobi marraine na bango asunga yete parce que makambo tango ebimaki marraine ayokaki musala marraine il faut zalawana o souteniraka mwana na yo o conduiraka mwana na yo na banzela ya bien mais marraine a conduira bana na ye na nzela ya bien te marraine ateya bana na ye te makambo wana tango eyaki tango mama ya mwana décor ayaki sur les réseaux sociaux pona koloba biloba loba na ye normalement après mariage mama Kalunga yende marraine na bango il fallait makambo wana akotela ngo siko lelo mwana ye kokufa batu bakomi koloba ke non marraine pe aza mabe bandeko nanga ezaka pasi pe mawa kande na lobaka pasi pe mawa boyebi selon ngai selon penzanga ngana lingana kokende inde de gauche à droite te ngana lingaka penza to sala makambo na ndenge moko ya bien ebele ya batu babosanaka tango toponaka ba marraine na ba parrain ezalaka ke bobalani parce que na ba couple nyonso ezalaka ka na niveau moko incompréhension moko ekotaka omona ekoti penza makasi mwasi azoyokela mobali te mobali azoyokela mwasi te yango siko na ba condition ya bongo tozalaka besoin na marraine tozalaka besoin na ba parrain baya bakita baya koyoka biso comme ça bango selon koyoka ya bango bakoki ko trouver biso solution mais soki tomoni ke epa ya ba parrain pe solution ezate yango monaka na ba couple belé ba okendo bengi sa pasteur pe aya kokota likambo ezate ke no soki muto a parrainer mariage e komi kama kambu nyonso il faut kaka balandelaka yango bomonaka ba couple mosusu ba beba na kana ba parrain na bango parce que ba parrain ba komi kolandela vie ya bana na bango et ce qui n'est pas bien qui n'est pas aussi normal en tant que ba parrain ngana lobaka toujours soki boza ba parrain bo parrainer mariage bo parrainer couple moko boye ezalaka toujours malamu à moins que soki couple wana eye ko bengi sabino baza na problème moko boye ba ye ko bengi sabino ale bino boke sikoyo kosunga bango bino boke kote ya bango na ndenge moko bien mais soki uzalaka ba parrain moko boye mbakomi ka kolandela landela yango monaka valeur esilaka bomonaka respect mosusu esilaka na kote mosusu kotala mama Kalunga keno il fallait makambo wana atelemelango bandeko ezala ba makambo mosusu batelemelaka te
batelemelaka mpenza te eza makambo mosusu tokoki kotelemela me makambo mosusu peut-être aconseiller décor akoki koconseiller na ye mutu me soki mutu alingi na ye te osala ndeni oforce ye te okotika parce que bamakambo mosusu ngai nalobaka ezalaka choix ya mutu ezalaka mutu ye moko ndenge aomonela makambo surtout mpona mutu oyo asa ya kokola mosusu batu oyo toforçaka toimposaka ezalaka bana oyo toobota epi mwana soki aza mwana moke nde okoimpose ye me mwana soki asi akomi deja ba 18 ans 20 ans eza na bamakambo mosusu yo lakisa ye ka nzela te ya ye moko sikoyo akopona nakende na nzela oyo to nasala boye ezalaka bongo soki okomi koimpose mwana okomi koforce mwana yango bomonaka bana mosusu bakoli 18 ans 20 ans ayokaka lisusu baparent na ye te mwana wana abungi na ye nzela mwana wana asali nini abebi na age ya décor kotala mpenza age ya décor eza makambo mosusu mama Kalunga akoki koteya ye me eza na makambo mosusu ye moko expérience à vie entourage na ye expérience à famille ye moko akoki kozwa décision donc na makambo oyo bolongola nanu mama Kalunga soki lelo mwana décor akufi pona manque ya responsabilité ya décor wana etali décor ye moko etali nango mama Kalunga te totika kosambwisa mama Kalunga parce que biso bakongolais tobandaka bongo la famille totika kombo penza ya mama Kalunga. Congolais, Congolaises, partout aux alikotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.